kimbongisme ya Ratelki en Afrique du Sud. Objectif ya Tata Simon Kimbangu ezali 2021. Yango na maloba ya Tata Simon Kimbangu azali kotinda biso totonga mise tosala misala oyo ezolakisa na mokili ete centenaire ya lingomba na biso nini oyo biso bakimbangiste tozali kotuna mituna epai na biso bakimbangiste po ete bakoka kopesa biso bavision nini oyo bango bazali komona par rapport ya maloba ya Tata Simon Kimbangu Kianga. Tozali na mama na biso tokotuna ye mituna ozala toujours connecté. Pesa biso po na Mama Chantal Meda, musala nini ozali kosala? Ngai nazali bango. Mama Chantal Meda azali membre ya protocole. Ndenge toti koloba Tata Simon Kimbangu Kiangani azali déterminé na maloba na ye. Objectif ezali centenaire ya lingomba na le 6 avril 2021. Pona yo ozali komona maloba wana ndenge nini to impact ya maloba wana pona yo ozali komona yango ndenge nini par rapport ya ba recommandation ya Papa Simon Kimbangu Kiangani azali koyebisa biso totonga nkamba pe totonga biso. Kongo tata mwana pele musa, merci papa pour la question. Na bolanda maloba Papa Simon Kimbangu tangu nyonso. Na bomoto na ngai nazali komona ke souci ya papa ezali ete mwindo asepe. Mwindo azongela na mwindo ya liboso oyo ya kosa. Papa azali kobelela totonga kamba. Osala etembele na kamba. Totonga mise, totonga bandako, komokili mobimba, bakoya na kamba. Esika mosusu te, papa abetelaka bandako. Papa bayamenda, papa bazalaki. Zali komokili mobimba, bakoya na kamba. Seke likambo ezali na kamba, malgré biso yango papa azali komotive nkambe ezotonga makana na biso bakimangisa banoki bakisa basosoli bazotonga nkambo yango wana biso mpe isi azali kobundana na moke moke oete tomape merci beaucoup biso mpe awa na Afrique du Sud ndenge mama na biso akuti kobundana moke moke po ete sa maloba ya Tata Simon Kimbangu Kiangani oyo azali kosenga biso totonga mise na ndenge ozali komonela na ndenge yo moko ozali komonela maloba ya Tata Simon Kimbangu par rapport ya mise ndenge tozali kokende eske mise oyo ekosila okosila ya solo papa mise ekosila ekosila misala ndenge tozali kosalela awa boza koasire bato bazali kolanda biso banoki mise ekosila epui elonga ezala ezali ekosila na molimo mise esi esilaki nzoto nde tozosila tokali na bilili ndenge bafoto ezali ndenge baimage ezali mise ekosila. Merci beaucoup. Presque na suka motuna na biso ya suka ezali lobi wana kuna ezali le 17 mars toyebi ke le 17 mars ezali mokolo monene fete monene ya lingomba ezali date oyo tata na biso ezali date oyo ezali dédié epai ya bafritiste bazali kouta na baprovince ebele na bapays ebele na bacontinent ebele mpona kolanda molulu ya le 17 mars na mboka nkamba nini oyo okoki kosuete epai ya bafritiste po batiki bafamille na bango mabota na bango basi na bango mpona kolanda kokende kopesa Papa Simon Kimbangu maboko na mosala oyo ya kolonga nkamba to mise le 17 mars oyo okoki koki epai ya bafritiste antuka eloko na koloba na bafritiste ya mokili mobimba napesi bango félicitation makasi oyo basakrifie misala na bango basakrifie makambo ebele po ete bakomata na mboka ya maseli lile ya liwa ya papa kiselukelusa nzambe apambola bango apambola
misala na bango apambola nyonso oyo ya bango na sacrifice monene oyo basali na ntina komata na mboka yose. Osepeli mingi liloba na yo mpe ya suka epai na bakimbangiste nyonso oyo epuis epai ya ye moko satibilité tata Simoki Mbangu. Liloba ya soki ezali ke totosa maloba ya papa Simoki Mbangu kiave nzambe to moko kwa na maloba papa ezali ete tozala makasi na mabondeli totika mabe tosala malamu tozala na boyokani pamba te mokili tosepeli merci ndenge opesi biso opportunité ya kolona merci beaucoup ndenge tolobaki na cadre ya Ratelki toza continuer toujours ba série de questions na biso tokutani mpe lisusu na mama na biso tokotuna ye kombo très rapidement na nsima nde tokolandisa mituna oyo tobongiseli ye mbote mama. Mbote papa. Est-ce que oki kopesa biso kombo na yo très rapidement ba téléspectateurs na biso baza kolanda biso po ete bakoka kodécouvrir soki yo ozali nani? Kombo na ngai mama Odette Kabulu nazali mama présidente ya GTK Afrique du Sud. Mama présidente mama Odette présidente ya GTK Afrique du Sud précisément awa biso tozali na Cape Town. Oyo ezali la voix du kimbongisme toza kokota na le 17 mars oyo ezali feti ya lingomba ndenge eyebani partout mais ezali dédié epai ya baflitiste e ndenge toza kosolola na yo boye baflitiste baza kouta presque partout na baprovince na bapays e na bacontinent ebele destination ezali na nkamba nini oyo okoki koyebisa baflitiste oyo batiki bakota na bango bafamille na bango mpona koyoka mbela ya tata Simoki Mbangu ete sengeli na baflitiste nyonso tomata le 17 mars na mboka ya nkamba nini oyo yo okoki koyebisa na baflitiste oyo bazali komata na nkamba? Nakomba tata mwana mpe tata molimo santu na sepeli na feti oyo feti moko oyo eza feti monene bapesi yango na baflitiste antuka naza na esengo baflitiste nyonso kozala komoko po ete mosala ya papa ekende liboso moni mise wana bokeyeli koto baona batie ete basala effort ata na reta bolanda po bosala misala wana papa bosepela makasi mpe bozwa mapango surtout na sepeli na Afriki Angola bamemi dingombe ikomi déjà na moko ya papa na nkamba tuka félicitation Angola na yango na bino ba province mosusu bosala effort mpe bopesa biloko ebele mpe mbongo po ete mise ekoka kosila ntuka yango wana azalaki nango etali baflitiste félicitation nanu mpo na Angola na bapays mosusu oyo bamati lisusu. Merci beaucoup Fliki Angola. Déjà information ezali propagée à travers le monde ndenge papa Simoki Mbangu kiangani alobaki nyonso oyo ezali koleka awa na nkamba une fois osali mabe to malamu epanzani na mokili mobimba malamu oyo bino bouti kosala déjà na mboka ya Yerusalem biso bakimbangiste awa na mboka ya Cape Town tosili koyeba yango mbala moko na biso ya mibale baflitiste bakei bake kobina te bake kosakana te me bake mpe kosala misala oyo ezali kotonga nkamba yo etaki membre to présidente ya GTK nini oyo okoki koyebisa ezala baflitiste ezala baye baza baflitiste te to bana ya GTK dirigeant na ntina ya matali botongi na mboka ya nkamba Yerusalem nini oyo okoki koyebisa bango ya mpona oyo etali mise biso nyonso tozomona oyo ezoleka mpona mise toyebi mise wana papa Simo apesi yango biso totonga ngo na bambongo na biso ya mike tozala nango na yango tokanga maboko te mpona kotonga mise kaka biso totonga ngo na mbongo totekelaka mapa kwanga ngumba antuka tosala effort le 6 avril 2021 biso nyonso tosala effort mpo tosepela elongo na papa Simoki Mbangu kianga ndenge ya lingeli antuka naza na esengo makasi kotala misala papa Simoki Mbangu apesi biso po tosala antuka tozosala effort kabutu moko na GTK Cape Town esi tobande cotisation na biso mpona décembre tolobi mise wana eza mpona biso tokosala yango tokosepelisa papa Simo po ete biso tozwa mapambo antuka yango wana nazalaki nango mpona oyo etali mise. Merci mingi tokomi presque na suka mama na biso mama Odette tokomi presque na suka motuna oyo tozanga kotuna yango te epai
baye tokoyambaka to bainvite na biso mais nazotuna nalingi orépondre ndenge nga nazotunela yo orépondre ndenge nakoyebisa soki natuni yo maloba ya tata Simoki Mbangu ezali zongisaka kake maloba ya tata Simoki Mbangu ezali mobeko maloba ya tata Simoki Mbangu ezali mobeko maloba ya tata Simoki Mbangu bana ya tata Simoki Mbangu à travers le monde ndenge bouti koyoka mama na biso ya noli maloba ya tata Simoki Mbangu ezali mobeko esika nyonso okoyokela yango salela yango ndenge tata Simoki Mbangu kiangani azali kosengela po ete oyo ye azali kobongisela biso tozwa yango ndenge ye azali kobongisela biso merci ndenge o répondre na mituna na biso nde tokutani na bino mbala ya sika merci mbote na biso batata ba mama ndenge tolobaki toza toujours na cadre ya Ratelki Afrique du Sud pona koluka ndenge nini tokoki kotombola mongongo ya tata Simoki Mbangu tolobaki tokotuna baike bakimbangiste par rapport ya ndenge tozali komonela maloba ya tata Simoki Mbangu azali kosenga biso banso 2021 tomonana na nkamba et puis tosala misala oyo kopesa lokumu na Lingomba pe à travers mokili mobimba na centenaire ya Lingomba na biso awa tozali na papa na biso tokotuna ye très rapidement kombo na ye pe apesa biso fonction oyo ye azali na kati na Lingomba nde motuna moko to mibale kozanga te po ete akoka koyebisa bino mbote papa oki koyebisa bato les spectateurs na biso kombo na yo pe fonction na yo na kati na Lingomba kombo na ngai papa André Samuel azali responsable pe ya social papa na biso azali papa diacre entre temps azali président ya Banankole azali pe membre ya social oui tokokota très rapidement na la question na biso le 17 mars ezali lobby fête ya ezali fête ya Lingomba mais ezali dédié pa ya ba flûtiste et ba flûtiste ba aujourd'hui à travers le monde destination ezali kamba pona misala pe kotonga mise ndenge tata Simoki Mbangu kianga azali kosenga pona yo nini oyo koki koyebisa na ba flûtiste dans un premier temps avant tokozala bituna misusu mingi ya koyebisa bandeko ya flûtiste bandeko ya flûtiste ezali na mobi comme tel puisque ozoya ezali premier 17 mars ya mokili te bandeko na biso ya ba flûtiste toyebi yango déjà ndenge ezalaka tomesana na ngo ndenge tosalaka yango eloko moko yakoki kosengaka ezali ke tosala négligence te totosa po ete feti wana ezali ya biso ba flûtiste peut-être ne bandela se présente en même temps na lipe donc eloko nyonso oyo banzambe na biso batikela biso nyonso balobaka ezali na ntina komata na yelusalemi ya sika ezali na ntina ye moko mokonzi ya bule ayebi ntango toyali kotosa maloba ya mokonzi ya bule nzambe molimo mosantu ezali mpe mapamba na mokuse po eloko na mpe koloba yango merci beaucoup papa na biso amanioli yango na bokebi nyonso alobi ntango tozali kotosa maloba ya mokonzi ya bule ezali mpe mapamboli donc soki tolobi bien ndenge biso tokoloba na kati na émission na biso maloba ya tata Simoki Mbangu ezali mobeko ntango tozali kotosa yango ezali mpe mapamboli papa fête ya le 6 avril le 2 avril ezali mpe lobi mpona yo nini okoyebisa na bakimbangiste nyonso baye bazali concentré connecté et beaucoup plus na nkamba parce que bakimbangiste bazali ebele oyo bazali connecté na nkamba nini okoki koyebisa bango mpona milulu ya Lingomba oyo ezali koya fête ya le 2 avril na le 6 avril eloko oyo koloba na bandeko na biso bakimbangiste ezali ete na ngonga oyo tokomi oyo makambo ya kobomba ezalaka lisusu te banzambe na biso isi deja bafongoleli biso basekret ya mikolo wana nyonso na bamikolo oyo ya bafeti ezali mikolo ezalaka ya kofungwama towelela kaka kokende kamba bikendela te to bakobongama physiquement et puis spirituellement po ete okota pamba kasi obima pamba te ozwa mapamboli
pote manina seminisa likolo ezali ya kofungwama mboka Yerusalemi ya sika tokoki kokende maboko pamba te po ete toyebi mokonzi ya bule ntango nyonso azali koloba mpona kotonga musée toyebi devise na biso bolingo mibeko mpe bisala yango mpe ezali kotombola lingomba na biso mingi likambo ya molimo toyeba kobongamaka ntango tozokende na Yerusalemi po ete tobima mpe na mapamboli toyebi ke ezali mpasi na mikolo oyo ya suka oyo vi ezali mpasi bozwi ezali moke kasi tokosana eloko moko te nzambe aloba ntango nyonso mosala ya mpasi epesami na bana ya bato mpo bamonela yango mpasi po ete lifuta na yango mpe merci tosepeli mingi liloba ya tata Simon Kimbangu. Tata Simon Kimbangu soki tosali analyse na maloba na ye c'est comme si aza kobeta kaka sete na 2021 mpona yo nini okoki koloba par rapport ya maloba ya tata Simon Kimbangu, ndenge ozali kolanda yango, ndenge ozali koyokela yango, nini oyo okoki koloba oyo ekolendisa bondima ya bato oyo bazali kolanda biso na monini nyonso oyo azali koyoka maloba ya mokonzi ya bule nzambe molimo santo nasi fo tozala à l'aise ndenge moko azali koloba ye tozala pose soki ozali kotosa okotepatepa te okoyimayima te po ngai na yo tozomona kuna te ye nde azali komona biso tozali bato bakufa miso ye moto abongisi oyo ezoya na nsima kuna ntango azali koloba en fonction ya oyo ye abongisi kuna epui oyo ye azali komona ngai na yo tozali komona te azali kobenda biso nde kobenda na yango okotia motu makasi mpona nini okoboya mpona nini po oyo ozomona te esika bazali komema yo donc na kimia nayebi oyo azali komema nga azali kobenda biso azali koloba ayebi makambo aza komona lokola nazali kondimela ye sans koverifie na kobanga nini na koyoka te mapasi mpona nini na kosusa motu nakanisa eza nini naza na ntina koyeba oyo ezali kuna te kaka kotosa oyo aza koloba kaka kotosa oyo ye azali koloba ndenge tolobaki tomata tokita maloba ya tata Simon Kimbangu ezali mobeko o résolution maloba ya tata Simon Kimbangu lukutakano ezali maloba ya tata Simon Kimbangu nyonso oyo ekomami na mikanda ya lingomba ezali maloba ya tata Simon Kimbangu kisi na yango ezali nini kotosa ndenge papa na biso awutaki koloba kotosa maloba ya tata Simon Kimbangu ezali mapambo nini okoloba avant tokabwana nayo mpona bakimangiste yango bazali kolanda biso mpe mpona tata Simon Kimbangu janga eloko mosusu bakisa ezali ete mpona biso banganga na nzambe ntango nyonso ozwi occasion ya kokommunike na bandeko biso ezali bakosali mosala na maloba ya papa Simon Kimbangu yango ezali na biso ezali kopermete biso komona esika oyo ezali konyaka mpo mokili oyo olili na mo mpe maloba na ye ezali kopesa lumiere toyeba nzela nini tokokende ngai na yo nde nauti koloba ete toza na biso ya komona te ete azali osepeli mingi ndenge orépondre na interview na biso j'espère que prochainement tokoluka lisusu ntango po ete tokoka kosokola na bino vraiment approfondiment parce que tomoni kati na bino mwa boyebi mpe ezali kati na bino merci beaucoup merci nde tokutana na bino prochaine. Merci beaucoup. Tout ça est très rapidement. Parce que tout na papa na biso aza très pressé. Tout autres na eka mutuna moko. Mais ça biso très rapidement comme on a yo, ba téléspectateurs na biso baza ko landa biso. Merci beaucoup Papa Junior. Oh ezali radio télévision Kimbangiste awa précisément na Afrique du Sud. Olingaki totuna na moko kaka po ete tomoni ete ozali presse ozali kokende yebisa biso na bokuse maloba ya tata Simon Kimbangu ezali yes maloba ya tata Simon Kimbangu ezali pepe donc oyo aboyi yango asala maloba na ye eza
mobeko. Merci beaucoup batata ba maman ndenge bouti kolanda tata na biso papa na biso auti ko répondre maloba ya tata Simon Kimbangu ezali mobeko ndenge tokolobaka ntango nyonso na ba émission na biso esika okoyokela yango salela yango ndenge ya sengeli yango et soki osaleli yango te ndenge papa na biso ameki lisusu komanyola yango sala mokili na yo mosusu et biso baye tozali kodemere na kolanda papa Simon Kimbangu na nsima tozali na eloko mosusu te oyo kosala soki euti na maloba na ye te donc mpo na biso maloba ya tata Simon Kimbangu ezali mobeko tosepeli ndenge répondre na motuna na biso na bino mbala ya se. Merci beaucoup.